Très chers téléspectateurs d'Evi Télévision, je vous dis bonjour, bonsoir. Merci énormément de vos conseils, suggestions ainsi que critiques que vous nous faites par plusieurs méthodes, bien sûr, par les réseaux sociaux ainsi que et partout par les appels, ainsi de suite. Merci aussi à tous nos abonnés de Yokani Télévision pour votre attachement à cette chaîne et surtout votre dévouement que vous nous montrez. Vous nous pouvez à chaque fois que nous mettons nos vidéos en ligne. Merci énormément. Vous le savez déjà, notre programme, et vous le savez que c'est chaque mardi à partir de 16h sur TNT, canal 61, puis une rediffusion préparée pour vous chaque samedi à partir de 13h. Soyez là et n'hésitez surtout pas, ne zappez pas, nous sommes là. Et aujourd'hui, comme d'habitude, demande nabino nyoso bosengaka biso tosalaka yango toye lisusu awa mpona koya kokutana na moko ya basali ya nzambe ya mboka oyo boyebi ya solo naki kopesa ye mbote bodécouvrir ye. Bonjour papa. Bonjour. Après nyonso mais tozwi yo quand même. Non, ça va. Boni. Toujours bon nom. Nzambe azosunga. Sinon nalinga na posa question moko so na bandika émission na tunaka boni bonzambe ya liboso. Bonzambe ezongi makasi. Ezongi ekendaki? Mais na sali ebele c'est normal, il faut ko réactiver. Donc c'est ça etikala raté. Na sali trop na mboka. Et c'est un air mo faut ozongela lisusu tata pour réactiver. Ressourcer, voilà les mots. Donc na witu ko sala ressourcer lisusu. Ya solo. Donc biloko asike. Maman. Na migolo la tata mutakupi ya kose kwa. Oh. Ngadi ana za pembeni fona zo déjà yanga. Ça déjà ozo otala de émission na yo. Au moins randingi cartonné pe yo mo pe au moins ndé ni makambo kendelo malamu kolo. Amen, je reçois. Pas Denis Lessi. Oui maman. Nzondo, isaka na langue nini elakisaka nini? Nzondo là Jérémie 14 na lingala na olobi marteau na français. Nzondo pe elaksi na kisakata yokaka. Nzondo ça dit yokaka. Donc ils ont deux langues, lingala et puis ils ont la langue ya kisakata qui dit zondo, yokaka. OK. Donc yokaka makambo bazolo bana. Oza tetite yokaka. Na lingala ils ont marteau, ça dit nzondo, ba marteau na Jérémie 14 na Bible lingala, ils ali tant zo bêta. Marteau, c'était ils ont fixé c'était dans les baya. OK. Ça dit quelque chose quand ça vient ça fixe. C'est ça la prophétie. Donc carrément yango ekomi ekoma na langage ya mutu nyonso. Nzondo betanga nzondo tout c'est ça. Je me rappelle encore, j'étais élève pendant que pasteur Denis Lesando à la télévision ndako ezalaki néboulement total parce que il faut que simba kopo ya mai. Oui maman. Bato babebisa ba télévision na simba kopo ya mai. Mais siko to komi na kebange. Kebange. Yande remplacer nzondo siko. Et la kisini ni kebange. Kasi yango zoka ba moto nyonso ba mikolo kebange. Nzondo boti bambio ba biloko la siko na ye siko na kebange siko grandeur. Grandeur Je rendrai ton nom grand. Nzamba lui quitte ton père, ta mère, ta patrie. Va dans le pays, je t'enverrai. Je ferai de toi une nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ndena Jakawana. Ndena Tchawana Kisakata. Kebange mutu munene. Ozaka musakata. Oui. De naissance. Mais na moye soumet de naissance na za musakata. Yango nazo valoriser kaka ba thème nanga na munoka mboka batu ba mboko ebotanga, mboko epesinga na komande na komi nazaka reconnaissant na langue wana. Pasteur Denis Lessi, ngana zinga kokota na babiloko mo ezalaka mwa choquant mais nayebi ke yo ebangisaka te longela ka yote. Papa Denis to mona ba image. C'est papa Denis Lessi ou non? C'est pas moi. C'était pas moi. Wana logiciel mo ebimaki parce nga mama na loba. Loba papa lelo sako la. Mama ita ona ina mokili. Na tela ka penza mwasi lito emba moko. Banda na botama ti lelo na sala masturbation te. S'il y a des gens na mela bangité na sala masturbation te. Ngai soki na posa mo. Mela moi bien. Non, na mela ka 20. On a recommandation à docteur mon cadet, on a ba poumon, puis na mon cœur tout ça. Un peu vers mon. Oui, vers mon corps. Tant ba tianga poison. Tant na 6 na e ba recommander nga. Ba tianga poison. Mais ba tianga poison. Quand ça? Ça fait je m'entends ba 7 ans, 8 ans. Na kena na Afrique du Sud na sala. Mais lobango tina TV. Ti lobamaki na TV makasi na kendaki ba doit ba délai ça kufi tout ça ouais. Donc ezali Guinée ça ndé mutakufaka période en. OK. Mais na kena Afrique du Sud na ça une année présent Kabila muta supporta ba frère. Na moi c'est maman Olive na
Maman Olive benga mingi mingi Sainte-Olive. Oui, oui. Maman Sainte-Olive pour maman salaka. Maman na tungi batunda ko ayibi bango ta kabeli bango. Tika boy. Na catholique so akufa za c'est que yo bénéficier pena na bozia ya. Na ko wanga nata. Ba wanga. Tozonga na mwanda molobe za kiyote. Za ingate bon ya logiciel ba erwana na zaki ko soutenir Kabila makasi. Bon ba combattant ba sangana na quelque ba ça logiciel wana. Bon logiciel wana simbité po nga na kota ka internet bengate. Na ebi WhatsApp na ebi nani na kota ka ba blog bileti. Et puis c'est difficile alors bango ba sala ki lo voilà. Et ta ba sala we simbité parce que to ba démontrer que les lots ba to bon mona ki ba ti moto ya moto na place ya moto mususu ba animer. Donc erreur wala logiciel. Mo yamba ka ngondinga nini madame. Bon ça m'avait choqué. Bon maman yebi ki za bongo te po ayibinga. Moto yesu moi signe so ayba mbale. Abi ke logo oui. Ote. Donc ngana na za jara moto so na pose lo na sale la. So na lingi moi sinake lula omba mona ebisho. Nde na utana mokili bongo. Donc na polele no zala kana. Donc na oyebisa o. Donc ezate ke o na ki soki na ki posa na ki. Na ki ko sala ate ko zala na okufa mais na ki sala. C'est-à-dire na za ba genre ba tout ke ba zala na nité mais depuis na za na bonzambe bon eza combat. Ezai ba bato bazo bena ba vrai frappe à liboso. Ezai nga mena pero wana pe image ya solo ezalaka. Mais soko tali image wana nga na za moto na zo opération makasi puis na za libumo eza monene te et puis na za soko tali ça dit que ba animer moto mususu. Ou ba zu corps ba sangisi na elongi na nga ou bien je sais pas ce qu'ils ont fait ces gens là mais ba promettait nga ba bitu beto eloko moko kama. Mais ça ligne l'autre. Qui nous a averti quelque chose. Nous a averti et puis tant que ça l'emi bon bateau sous baza visiter ba mona gango normal. Mais bateau bazala qui je remercie vraiment Godin Poy. Godin Poy à l'époque qui m'a défendu parce que il m'a ba logiciel là. Na kena ko samba pa kanyama na kena na parquet ba sala ba quête ba trouva que non, c'est pas moi. OK. Exactement. Ba scientifique ba sala qui ceux qui étaient maintenant là. Tu peux pas passer. Les amis na mutazaka président au conseil na période dans convoquer réunion là bon là longo la bilamba na tala botala nga bien oh na kati ya réunion sengi bon longo ko kata forme na ibisi pe bango na zape na procès na kanyama na zape na parquet donc ba kendai ko sala d'étude batali bi procès on a des mémoires na makala non wana makamususu o wana za makamususu o wana na makala te wana makamususu na ina ndolo wana makamususu wana makamususu mais o wana et aïe bon. Pourquoi ba procès ndolo comme au commande ndolo za. Non, eza bon, eza ka procès politique, eza makambo. Ekota mambo ebele. Pour maman ngana na mbongo, ngana na mutu. Poto ka morale lo kanga maka na période wana, mais de l'eau Sainte-Olive. On dirait batongo moko na mbaka ngaki. Non, président Kabila ne m'a pas arrêté. Eza batut, bato. Basai kabal na bango. Basai kabal, bato balinga ngate po ero na takai politique makasi. Nataka bato ya président nataka bango fort. So ozo take politique oye baka suka ba beto ka elo mo et tia yo ka we ba on a expliqué même pas ça beaucoup là donc ngana professeur dona e bi ko tangisa bango donc so lingi ma politique yeba que jour moko kaka olala ba olali so ba simso ka touche donc politique ba ozo atali lala ba commission ngone to yibi lala pe bakangi eza bon donc yango moni politique faut être prudent. Il faut être prudent dans Batouane, il faut préparer barrière na yo babilo gebelebe. Pasteur Denis ici. Père spirituel nous allons nani. Boton vient. Boton vient za na bo moyi akufa. Azan bo moyi. Mais moto bongoli sanga motema même en église c'est Charles Lesi. A même en 80 et pas ya frère Oton. 80. Oui, comité urbain. Ngana mpaka tina ebisa Batouane na mpaka parce que ngana zotea. Pasteur Dominique Ngoui, azalaki chef intercession. Mambolo bako ndeluka ba problème. Ti, na lobi vérité. OK. Na même église place yozote. Oui, na kayanget. OK. Bizote batamulu kokit. Bizote na ba période wana oyo ezalaki nanu campus pour Christ. A campus pour. Ba wana nde bizote. Ba frère mente. OK. Na ba campagne na ngati ko mente sika zotea aoyema ba plein erwan na ba kaena opekana mais 80 na wana ngana na botamite yo erwan na patriarche tala lelo na zaka maintenance
Lutte contre la vieillesse. Yango na mitu na kutu na ndenge nini? Tozomona boye na boye. Nzambe azo sala nga ba grâce po. Mafuta. Po amoni muta o remplacer nga zate. Yango moni Nzambe. Muta remplacer zate. Mais ba remplacer déjà. Lobi ke comme Saül d'aba boaka yo pa Nzambe. Ngana mora boaka ndeni mama. Yo yebi moto na minute o lisole za denilesi. Ebza na lero yo nani yebza. Yango tchelo miko. Na lero yo ezalaki avana ya ezali mokuna. Siko ngana ye na zi trophée. La zi trophée wana siko naza nango na maboko. Po Nzambe atali muta o récupérer mabele ya ite. Ba koti na bango bamaki yo na ba koti na bango ba lo yenge ya basi ba koti na bango masanga. Na tout côté terrain vide na koti na chebi. Siko na récupérer seconde gloire langa. Na silita. Na silande ninga muna solliciter chaque jour na ba émission chaque jour na ba matin na kenda l'église nyonso presque. Donc bonzambe za susu. Bonzambe za makasi. Menga muna zolo ba mikolo. Église ekufi. Il y a eu église na. Image tala na Facebook. Na sala ba direct. Na sala direct plein. Ça ba direct. On attend un confinement direct plein. Oh, mais na minute to extrait quand même. Extrait. Look vérifier pour ça il preuve à la poule. Plein à craquer. Mais bitumana nga ba yebi de laisser soga ye batu bazala kaka. Bon, ngai naza plus nation. Nation ça dit ba stade banane. L'église est suffisante par rapport à la vision nanga. Mais eza base moi permettant pour na bima. OK. Amoni ngana nation ba ba l'église ebile ba ye na stade ba 26 na sai musala bazongi na ba. Ngana ba jana ba salite que non muta ba to l'église na yaka wa vana. Et pas nanga et sur la liberté si tu crois mon Dieu. Pour na vendre dans l'église nanga oye. Même ba chauffeur, même ba nanga loba écoute to ke kilt. Na obligeable ni bana nanga ni mutu poala nanga ni famille. Donc moi je laisse la personne venir librement. Au sport, nous avons une église à mon était. À travers l'église, Béni Hill a une église. Moi, une église à Mickey. Bateau, il y a 1 million de campagnes. Baza na bateau une église. Baza plus nation. Nous avons une nation. L'église est à la base, mon robot. Nous avons 7 kilomètres. On a balaki. Allez, faire Bakimi. Nous avons la 3. La 3. La 3 kilomètres. Il y a un petit nambi et la biase à la calme, pour pour risquer indele. Donc avant non azela. Donc azela non. Avant de sabatuna nous azala précédé mudate précédé. Donc c'est ça. Donc vérité en wana. Donc ngana zampaka ya kalalo. Tant na uti pas autant. Ndesko yonaye to communier sur les pas tout ça l'église na 84. To bani pa prière wana, to bani na ba les trio er wana ba te bele ba bangote. Ba frère Emile na yolo ba to bele. Donc tu es comme mana malin pour bangana bango nyoso na ba utaka pa ya comité urbain ya na Gombe. Frère Oton na maman Oton vraiment et leur âme se repose en paix. Bateau ba banda ouais na 80. Alors na 4 de bandi à côté ya ba 84 na quai intérieur. Moi faiblesse c'est zunga. À moi passer Charles Bossan to legi trop habitena ki mananga comme na zonga na l'intérieur pour na mona zo bebi sabisotan. Bozamba ngo mbongo te lo mota na kimi. Dans la kero qui m'a dit qu'on a kudani ce qu'on a père spirituel mutoa et puis na opia nga bonzambe papa boton via azana nyoki donc c'est mon père donc nazana 2 bateaux Charles Lessi qui m'a amené à la conversion et le père là qui a fait de moi un prophète parce qu'à l'axinga prophète anani a formé nga pendant une année na Zamba toujours pour la bambula tout vandi wana formé nga na ba bibliothèque a formé nga na ba cours a formé nga après abibon zonga siko. Tant on a eu zonga wande siko malamon appelé. On a eu ça là. Bateau baye baraté que vous rappelez la père spirituelle que outa quelque part il fallait pas quand même moi briefing par rapport à ngomé l'élo église. Vous se déplorer ni na kat église. Église ekufi. Ekufi ça veut dire. Ça dit spiritualité ça sous-tête comme une apostasie. Ça dit que faiblesse c'est côté magas. Ba dimension où tu as un de 80 jusqu'à même 90 jusqu'à 90 c'est ba 2000. Ba 99 force za makas. Bon, ba vago utai poto et yaka ba Coutinho ba Archie Coutinho ba Albert Kakenza ba toi une nouvelle vague après ba papa dina bala banani ba ontan ba ye na style ya l'église. Tout ça ba groupe de prière. Ba ye c'est abatwa l'église na malamu un peu valongo mais biso réveil ba berger groupe de prière ba berger. Alors ba l'esprit pastoral ministère et bimi biso doit battre tout comme ba ministre de Dieu.
c'était une bonne chose, mais il y a une élégance, il y a une passer une fois à la bien, il y a ce message, et ce qui a fait que moi, bateau, c'est maîtrisé. Gérer en côté, et comme il déraper, moi, si tout le monde dans la recherche de miracles. Or, dans la période, miracle est spontané. Et ça, il y a forcé. Si vous avez commis, comme il y en a donc. Il y a un petit dérapage, il y a la sexualité. Et même si on a dérapage, même église a dérapage, parce que il faut reconnaître ma père spiritualité. Pour même continuer, tant que papa n'a pas de milimo. Bazalagi penda isouté. Et puis comment il y a la gloire, on a un kembo, on a leader, on a star, au monde a soumu tout est. Dans l'air on a déjà parti à battre une gratitude envers les pères spirituels. Battre à combien indépendant. À ce moment-là, on doit contrôler azate. Et bah jeune peut baser en haut, biso peut toyo mata. Donc c'est qui dit que et ça lit dérapage, battre à côté na makiona, battre à côté na kindumba. Makiona les fabrication des miracles. OK. Avec l'été, mais comme ici avec. Pour y aller, Abimene au PC Mongo, Mouta paralytique était, bâti les plâtres, et pas docteur, au fond du docteur, on a Moutana et au quartier plâtre, qui me manque pour t'azanaï, normal. Au nom de la blogue, un débat, comme au Sunganzambe. Zamba facette. Il y a un moment bon, le rôle abino, Bozo Yogangate, na bimisabino polele, pour changer. Pour Mboka, ce qu'ils ont besoin d'un vrai leader, pour les Loganzambe. Pour influencer les politiciens et la politique qui s'occupe du peuple. C'est ça le problème que Dieu veut. Dieu veut descendre au Congo par les églises. Et les églises qui craignent Dieu et les hommes de Dieu qui mettent la parole pour préparer le peuple à l'enlèvement, na bateau bazo banganzan. Biso siko to ko influencer siko yo politique. Politique ko to sa biso. Pour mon président Félix Azana, gena église. À l'église na. Bon siko so yo pasteur wana ozo ba o dominer yo. Moi, si il y a des influences là, on dit ma passer sur la libanda. Donc, bah importation est comme na moka. Mabe. Quand le président commence à importer un pasteur extérieur, ils ont soit biso. C'est le corps du Christ. Non, le corps du Christ, oui, mais ban na bazali, tata zaliawa, ban na bazawa. Donc, mutuzo uta boye na jet, ba uta yebo ikaka ba yambakaye. Biso siko biloko eza na nzoto ba pasteur ebele ya biloko eza evandi ezokufa ezosenga soutien ozomona siko eswaka ozomona bon pourquoi la prophétie wana échappa biso ekei kobima libanda ça dit que l'église était en distraction akebi par exemple na Ghana akutana na papa mo abete prophétie ke okoma président eloko yango esimbi siko ozomona ke bato bazalaki awa il y a comme importé les gens comme importé tout le monde. Il faut faire confiance non. Ouais mais bato ya wape toza biloko ezo pola na nzoto. Donc mais nini empêcha ki bino pendant période la bino pe boloba. Moi j'avais prophétisé mais à la télé mais c'était pas il y a un impact il y a un impact mais na loba zamba ressusciter président na Congo et ya moto bato ba ozelate ozomonter président ça fait très compliqué. La vérité des yeux. Donc c'est ça Dieu qui a voulu imposer, a imposé Fatih. Ma prophétie est claire et puis précise. Bon, donc on a contact na été, bon, on a obédience dans la tête, on va Laurent Dalo, Roland Dalo. Bon, Roland Dalo, baza bato bauti na labor. Bon, biso dans la style mususu. Ndé na moni mikolo de ba komosa kolape. Mais kala bato la bonne bandima va prophécité. Mais na moni mikolo yo oh Dieu a parlé, je vois dans les c'est pas ça qu'on l'a rappelé. Ah tika maman kala baza boya biso bisa ko. La procédure on demande ça. Baza boya. Tant to bandi ba prophétie mais bato la bonne li se kite o le kakuna te. Donc biso doit bato chaud. Biso doit bato fire. Doit bato donc oye président o lokotaye na se. Ya solo. Oh, siko bango alléluia. Éternel et grand, oh mon Dieu. C'est comme la politique, catholique, le Seigneur est avec vous. Choc. Moi, je suis
Bon, encore dans la borne, ouais, l'éternel est Dieu. Alléluia. Donc, voilà, va se retrouver. Moi, ma conduit va se retrouver. Ce que pas na biso, ce qu'on va bien avoir dans ma boutou. Pour va yo kabisa koni. Ok. Na moi, mais na oh, na ka moi mutu moko ya ba tendance la bonne na coûter pas mon conduit mo cousin na mo. Mais faut yo kabisa koni na kam na tunabi oh, beaucoup pour raison de biso. Et ça l'a bien, mais et ça l'a bien mourir. On va ça qu'on a d'abord mais la méthode. T'es cousu, va ta cesser. Mais bisous toi en plein air pour style la bango ezayini. Et elle dit que Jésus-Christ. C'est dans qu'on choqué. Il faut pas passer ça on a moi. On prophétise dans l'assemblée. La Bible le dit. C'est un don de l'assemblée. Et ça, ils ont battu ma tête, ils ont dans ce pays-là. On a le Laurent Dalo, à Mosakola, Mundu qui nous aura montré. T'es na sepeli. Oh, est-ce na sepelité? Au sepeli. Na sepeli qui va rejoindre biso na makamboana. Mais pour rejoindre ba on a liloba. T'es nga za dia liloba na kala. Père spirituel nga za grand parolier. Nga mais nga ba yebinga tout na Dominique Ngoy que je respecte et j'honore. C'est un grand homme de Dieu. Mon parcours na nga bandi tak chef intercession pour Erwana camarade nga dona nem la chef. On dit que souligner place on a mingi. Non mais nazo souligner pour ako contredire ngati na humilier payete. Pour nga pena na parcours na lobby ande na utaki. Et c'est na kisoni. Tina kimimboka na kisoni. Donc yé muta na témoignage za biso pour Dominique ayi makasi na losa mona nenga jete. Na nenga zo bala masine wana ngana yebi. Dominique anga boyi. Et toi au travail na yé bien. Ti amati ta ba dona ba ke États-Unis, il a commis berger wana. OK. Et à partir à bergerie na yé après à ça boulot ne kitoko après ce qu'on habité dans natika kayange nzamba PC vision. Aye yé moko na 9 raisons. A Suisse lo wana bandi. Bato alandi. Donc bato alandi il né au moni lelo a progressé avec gloire pour biso to témoigner na ba Jean Baptiste. Ba relation kitoko ti lelo. Mais na kenda ba convention na so bengi ngate na kete mais suka benga abenga ba mo na kendaki. Bo ba on ba bossa na trop hermo boy de les hermo ba bossa ne. Baba mona nga on dirait na okendo tiaka ba trouble na ba convention la ba. Ba mais ça na muta trouble. Ti trouble wapi? Kasi tu yo le bio moko kwa ke. Non bango bango. Trouble. Bango. Parce que ba yebi ke ozala ka muta trouble. Ah maman nga naza sacoliste. Après kimbango izanga. Malgré kimbango na yebi maté mais quand même je le reconnais pour abunda pour l'indépendance. Donc na amitié deuxième place. Parmi grand prophète oui parce que nga bilo na sakoli izana ba preuve izana ba cassette mukili monia. Papa kimbango to yebi bilo ka salalité maloba loba to rara papa lobaka. Ba prophétie wana ga papa loba. Mais wana fallait ba moya ba filmer ça là qui était. Ah et bandi kala filmage bandi kala. Ouais banda kala yo. Cassette ata izala. Ba photo izali bo photo ne moko wana la dilipota. Wala dilipota izala. Cassette nde zate o bazwa voir na yango. Mais yango tsiko bazwa ngonani. Nani ayoka mambo ya lo. C'est ba témoin bouche à bouche te. Tradition orale. Yo yebi izala ka dévier. Moto akoya oza. Changer ka mandat mais vérité ezaka ka. Alors quatrième président aza président. Oh yo pa 5e avec la même prophétie. Donc il faut biloko mais ngai na zo reconnaître président, la zo reconnaître papa qui mango yé moko. Après ndeyo. Après souté ba on est sur la sali makamu na monde entier. Na bouger monde entier. Na tia na ba parlement na place nini pona. Ah papa dit na ba père de réveil. OK. Ah wana tatati. Mais mama sakolité. Ah ça peut na masakoli. Kasi le bikasimo qui biso to lo ba église de réveil. Ah d'accord. OK, je vois. Papa eza église fait pas comme ça même. D'accord. Les églises. Ndé ba mpe valongo bazali de ba bima bazali. Bona bosangani oyo papa Soni Kafuta azali président. Fait pas quoi ça na katité. Té. Ah, fait pas quoi les églises munene. Fait pas quoi les églises munene. Croyez-vous que fait pas quoi za ba koko na ba tatati. Croyez-vous que structure on a bossé. La terre n'a fait pas quoi. Je suis parmi les jeunes pasteurs. De l'église de réveil ou à terre. Ou à terre na trône ya papa di na bala. OK. Na terre wana. À l'époque. Oh. Mais ba yebi yango. Ba bondeli po na ngana na sali plein na tata na esplanade. Ba lobi na ngana. On a ba neni à peu près. Ba 2000. Ba 2000 ba 99 wana nga dia na hotel yakuna. Oh. Ba adoptanga comme mwana bango. Pe ba bondeli nga nzambe na leva mwana e na maman leviko. En plein croisade na moni ba miracle. Ah, na 2 voitures mon na yebsi moi si ya pefa.
Mose pef na bi to ga quitte ici na ba sécurité na donc bo zilanga moto wana to na ba colonel nani donc ba lever lenga e to keti na ndako na bi bolala ko dans chambre zoyo lingi mbongo sapato elamba zwa balala ndako ba benir nga ba bi yo zelo mamzamba osala nde omoni explosion suicide ngai basambela ngai pa bato ba bankilani basambela bato ba dina bal basambela nga na ba grand prophète nyonso a monde na kenda na ba voyage monde entier na oluka ke pakola bachanga maboko bato lelo bazena lelo baza komi lolelo nanu asala te lo ka succès na yo topé mosala na wana na bakisi ainsi de suite yoka ngo quand même ngana na kiste nga na kota ndako bana na botama na kenda osenga kisi mona bomwana ya makofi po grand sœur mo za onyokola nga ta na komi na kezo ya kisi wana tipa na escroc azui ba bungu ba 16 na ba makala atitsinga ba pota mo wawa alo aepsinga na yibi mbongo na ndako na ke pesa ye toko na ndako boye alobi so bozo li ensemble ba bendi sani kolia sute mbule zo beto kota simata kisonga na zwa yango mais ba beta yengapi tango na ke tango to bundi na ser na ngana abeti ngai aloba na zwa na ndima kisi ozongela ka ete tu ne ke na zongeli na bi yo aventure omoni banda jour wana ngana ndima kisi ti lelo donc na croyaka nango pété donc na tika kozwa kisi te moi je suis courageux et je suis créateur problème bato bazo ba la différence nanga moi je suis créateur je suis courageux maman pour na kolinga moi est-ce qu'il faut Saint-Esprit que nous tienne moi silito l'église de l'eau Seigneur va toucher Agnès va toucher ba pasteur ba comme Paulina bandimba Saint-Esprit que nous tienne avec moi silito et loko yo yebisa maman na lingi o miso kola nyao et sili nango so ka boyi na epé asumuki te so andimi na e asumuki pété donc problème ça on a omodire moi na bato boyi yo et Saint-Esprit yo zotina wana o mete ko impoli donc et loko ngai na bango différence des abab hypocrite je suis pas hypocrite je suis clair o tuninga o mela 20 na bina mela moto a mona na vena restaurant a critiquer a tout filmer tout filmer les médical pe nazo melango vers na moko ni balé ekoki siko yo ya ofinga ngana ene catholique aloba ko dane bara sa neni o moni ba kipa bango mais lelo ba passer église de réveil ba ola ta manette ba côté na boîte pourquoi la ta manette na chapeau pourquoi la OK pour vendre à côté à lumière si moi na yo pèse mon soir papa et côté ngo ça le côté donc moi je suis pas hypocrite je suis clair et puis Nazali mutumoko courageux et puis je suis créateur je crée tu vois nzamba pesa biso pouvoir à créer à lobby boy a bengi banyama liboso ya bato na biloko to bipesa ngokombo mutu ne muta opesa kombo na créature nzamba donc nga mutu na créer vie na na opesa ngokombo na opesa identité na kati ya impact na ministère na ça c'est pas le fétiche na lobby na ke na ebisi nzambe na moni kutuno miracle a beta coup de tête na bataba na moni sonika futa les filles de Sarah yo mona na stade fire tabalali biloko kutuno donc au moni sonika futa la fille de Sarah biloko ne wana ngai siko nzambe bimisa ngati pianga na komela wole Élysée pianga na komela wole li nzamba bi apesinga carte géographique ya monde abi voilà bando sakola na télévision na kena mais pasteur Mutombo na dimeta sakola makasi aza apôtre mais à mon appel te on a ko sakola te on a pas parole de connaissance ou bien parole de révélation il y a un prophète bon prophète Francis Joël bon c'est un prophète wana mwana nga mukona ke na biro na ya et loko na seple na Francis na komi na biro na ye apesinga kiti na ye ya vandi na kiti ya visiteur c'est ça le respect que je cherche o ngape na zalaki na ngona bene nga na sala stade ba général Sony mais nga so na liboso général Sony je le respecte et l'obité que na l'équipe parce que na sali stade avant ye vous comprenez na ça va parler du peuple muso avant ye na beta ba bilo mususu ya betate mais je l'honore je le respecte en tant que père tant que yaya pardon père mais yaya et puis je le respecte comme mentor donc na respect et Francis c'est un prophète à tuninga quel est le secret aux amboka pour tisiko biso to zimboka te mais yo Francis Joël Ndatuni ah bon ya zimboka asa un prophète qui parle de la part de Dieu très bien il est classe il a tout mais il faut azomboka mais pour azomboka il faut ngana pesi mboka yaya mutapesa leki mboka Isaac apesi na mutu mususu
Abraham apesi na Isaac, Isaac apesi na Jacob. Et que na bongo ngai soni bapesi nga manteau en plein air na stade 15e dan. Ozomona 15e dan. 15e dan go. Si on a mis 20e dan. Donc naza boy o ya boya simananga. Ndena ouais, nazo linga trop Francis nazo linga pe petit na moi za ngaba. Comme les pour une fois pasteur Denis Sandimi quand même prophète. Francis nana ni sus. Non, Gédéon, apôtre Gédéon na ngaba. Ouais, c'est un petit qui évolue très bien et puis là le respect. Ngelo la lingaka. Ba yebaka bonzambe na mutu na respect. Humilité. Humilité. Na sémence. N'abîmez pas Francis pour moi enveloppe. Na moni moi plein la voiture et puis na le. Na ngoli ka mutozo kota siko kota na mambwa. C'est là la sisa te. Sisa. Pour kanyaka ebomi église. Te wana te. Onga na zolo basuke ça reconnaissance ya yaya. OK. Aye kotala yo. Ozoma petit ala e boju musu na kebe $800. Musu na kebe 1900. Te wana nani? Oui, nanga batala mutazane nangaba. Apesa ba 800. Ah, non na kika ko koma na komi na biro ne na te butu sa sebela pienga $900. Ah, la jeune alelo na confinement vieux ezaya yo akiti. Vieux ezaya yo. Ah. On a sala boulot payé, mais quand même à bénir là. Je me suis arrêté dans ndako ya pa molinga $400, 500. A benga na ndako na ke golia. Là on a besoin de bénédiction. 500. Ah, au moins nous azunga boendeni. Ozoma suke tikali kaka na lamba lamba bango. Moi deux wana. Ça veut dire quoi? Non, kolamba ça dit quoi encadrer, conseil, tala bazwa mboka boye tout ça. Pour bana bilo nanga. Bon, ngam na inspira bango. Jeune prophète monté na mboko oyo akozaka s'inspirer pas Sonia hi prophète. Inspiré pas Kuturo hi prophète. Mutaningisi mboka wa mama ozana lemba komo no boy adresse boy olati boy nanda koza boy ale zo maitia lelo kutu bato watia mai. Maman Tumba. Ba maman Tumba. To bano te anaye. Il est pas prophète. Mais ça kola. OK. Ça dit mutawoza apôtre mais on sa parole de connaissance et révélation mais prophétie de l'homme. Différence entre prophétie, prophète et apôtre. Ouais, un médecin, gynécologue, généraliste, namutaliste. Bango tout va médecin, mais et spécialisation né. Pour ngande na omone sakoli, na yende ngazo mone lango ya différent. Il y a obeta, je sens un truc ngana osenti te ngana obeta. C'est ngaba na bima fona zanzoto ngai. Donc comprendre. Bato azo confondre ndenge na lobaki na chaîne ya pas ya papi mboma. Tanga sengra boyaki parce que dans un témoignage na bangote. Pose un témoignage de mon phone. Il faut nzamba lobelanga ke muto azaboyi. Et papa Kelani nzamba lobela yo. Papa Kelani abandati lelo akomi na 94 ou 95 papa na témoignage mabeti. Oh moi zemio alega moi boyete. Et ba misu bazaza na ba témoignage wana. Na? Ba musu bakoza la bango to yebi bangote. Baza sikeza mabe makasi. Bon ngana yebi na nga bango na nute na mutu moko na oya otatola tsiko otatola komo boy lobi na tongo zui déception otangi mutu na tongo omonie mutakala otangi mutu na tongo omonie boy na boy mama batanga bongo te na tanga ngokela conseil opesi bango wana banana opesi bango conseil na pi église mobimba to bongo wana to tika kindumba to tika masanga so bazokende bakanga ba téléphone mama wana take conseil wana ngantaki conseil ya PNMLS. Nandenge ni conseil PNMLS. Mais PNMLS ça ba okanga téléphone te PNMLS ça pesa kama nazoya PNMLS ba ya une église la ta préservatif avant obimana mwasi. OK. Des rapports sexuels responsables. PNMLS ça ba ngote. Soit abstinence. Ou abstinence. Ba ya rater l'église. Batambola raté. Batambola pour nous sensibiliser. Voilà, ngana komi conseil à PNMLS. Ça dit que na yebisi ba pasteur tote bolingité. Totike kobo bolingité. Toloba bolingité bon. Lokolo bolingité. So do kende ko bango. La tata préservative au coste la Fatima Gambo batie poisson. Nene na lobi mambe mama. Et puis de deux, na tindi bango te, na bibotika. Mais ça ils sont là ta préservative lexique ba kende quand même non, na yebisi bango ba kende lisusu te batika. Bano Android oyo okende boye ba filmer yo. Alors kanga téléphone. Po olingi ko tikate. Ata na zo loba ozo tikate bon. Lokolo zo tikate wa peka ndeko. Na pi ata conseil gratuit. Nde ozo kende kanga ba téléphone na bango. Soko sale ko bonayo, nzambe mo muta oboma yo biso to ko juger ote. OK. Mais loba na mise église na yo ke yo koto yo ekobo ya na ngo pe permis. Net génération ni ate ya na e mamba libala. Kenga obala na nga 2-3 femmes.
officiellement ndenge bato lokola ba Pasteur Cass. Cass azondima na 7 mariage. Pasteur Sonia te ya mangambwana. Oh, mais ate yango officiellement. Ko bala 2 3. Ya boya na yango te. Bien carré. Général Sonic a foutu très bientôt là si tout va bien. Oui, vous voyez. Mais nana yebi yango te. Eza ndenge ya lobaki. Na éviter le lot soit changé. Siko yo za na avini na point. Biso divorce ezate. Moi c'est ka moko. Moi c'est ka moko. Oui, divorce. Maman na biso tina. Divorce ezate. Ti lelo azalite. Na moni pas ba onyoso ba divorcer belé. Ba divorcer. Yo mutu banda lobela ozaka. Ngana zaka en permanence avec un témoignage vivant. Nandimi le meilleur pour les pires. Donc on comprend non. Na comprendre. Kuna nyonso wana comprendre tisiko. Watu waki na domaine ya molimo, siko tokoti na domaine politique et consort. Naza vraiment. Pasteur Denis Lessi. Yonde ba recruta pour na ko distraire opposition pour na ko lekisa mafia na mboka oyo yonde muto zaki pilier penza ba poni ba bike yo en tant que pasteur berger il faut veiller na bonne vie ya ba paté na entre autres ya ba population congolaise mais comment comment qui na niveau ko trahir population tina niveau wana pendant que population pesa ki bino confiance et auprès de pasteur pour na web ça bon que ya solo to dingi yo l'acceptation nzela nani to voter mais bino bozui mbongo ba recruter personnellement yo babi yonde moto nzondo moto zalaki na mesa allez yondo bandisi ko benga moko kaboyedi bango mbongo pona tricherie ça la makitoko pasteur Denis Lessi ko wa koseka bakabo ngana yaki na retraite na ngata na bimé na bisi batuka ke to bonga to tika lokuta to koma ba vrai leader to zongela nzambe et puis na senga ba passer baza la reconnaissant na kabila pour apia biso bambongo na ye to lia asu bambongo ba pesa bino ya nini so da projet kabila benna biso penza ki projet nini bozaki nango simba ka chef de l'état là kabila benna biso to za pembe na ye na continue ba spirituel oui ba conseiller spirituel oui okay. Et puis bozara combien bon tout ça les ba leader nyonso nyonso ba mukuna ba kindomba ba tout nyonso to za ko consulter chef c'est quand consulter biso et puis après ça biso mukanda ya RSC même nga NRC après ça mukanda na confession religieuse OK donc biso nyonso to za ko kende ko bondela na ye ko kende ko sona na ye so a besoin en fait idée na ye za ki au travers biso tout ça ba grand projet ko ki ko bongisa développement en mboka ben tout ce contacté na ba miette campagne moko conseil ni bo pesa kabila ya solo otali caméra et biso conseil moko bo pesa kabila en tant que ba confiance religieuse topé ba église de réveil topé ba serviteur de Dieu en tant que conseiller spirituel comme na 18 ans wana kabila sadi conseil moko bo pesa ki tango banda ko wele ba miette non ba miette ngana ye to za okutana personnellement na lobele mambebele ayoka pe po ayoka na ye mais en groupe to za yebele to na to projet mo par exemple to bondela pona batu to ça ba biloko pona former ba pasteur to former ba pasteur et puis to prier pona ba nation ba biloko mo ndengwa or to ba pesa biso ba terrain ya minene ba terrain ba pesa biso ba terrain ya minene oyo ba pesa l'église de réveil ba sala te langa te même pas 1 mètre carré na habité so ba sala donc la rawa pina le terrain ezali ba pesa ba terrain belé ba tonga ba cathédrale ti lelo et ça les maté donc ba pesa terrain na mbongo bien sûr ba pesa mbongo ba somba ba permanence na bango za so na kaoka na éviter mbongo bimate mbongo bimate ndi wani faut tout na passer à berka 15 pour yem dans un président qui réveille peu ko tout na génération nani oyo bimisi et yem ça 21 ans na likolo ya nani na église réveil donc mbongo na ba pesa ka ipona ba cathédrale et consort non ba pesa mbongo cathédrale te ba pesa ba terrain. C'est à lui d'aller défendre son projet auprès du gouvernement, non? Ok. Donc, on est allé ngate yemutaza au gérer article solution bien article loroté à zéro makuta na caisse. Bon, ça c'est pas mon problème. Mais problème au tuzana nango ngaité. Mangambo zo yo kawana. Ta to lenga na laika ko loba ketulie mais to wanga na te po ba passer ba wanga ni kabila. Ba wanga ni ma mo livre et to ça stade mo ba mbongo pesa maginga mu na okabula bango.
Yo moko pesi ngam na ndozambo ngainde na okendo zombo pas conseil politique CP Mbayo. Après na kepa directeur cabinet nani toke na réunion pour ne pas ya directeur cabinet chef d'état ya mibiso en tant qu'avec honneur. Nemiko c'est un serviteur de Dieu aussi. Na oloba na komona e basali nyonso toke na mo ba transport ba 1000 1500 2000 toke peta muso ba réunion tozolia. Mais na comprendre comment le passé peut être à ce niveau là. Ne lo nga se reporter kinga na lobby vérité pour peuple ayeba. Na sengi pe partout. Mbonga moyibité mais ça ko idée biso oza pe na problème particulier au kepe apesio mutapataki loboko peut-être siko tozo wana na ndeni Wamba lobi ko sali confusion na misu société bango pendant que bango batala netikiziami na boy yango na motema moko bon dossier de Cécile to sali to ala réconciliation to sali penga na to abata au conseil te ngana e société ngande moi ba bilora mike na corriger que moi bilora mike mais to a conflit à bien na question kazalaki Azalaki. Bata bobongisi mais quand même vérité la vérité. La vérité azalaki bo azalaki $1000 ndeni. Oya lo bayo. Bo pona $1000 kande. Ayaki aya ko yoka. Tuni o 1000 ya moke. Te ayaki ayoka. C'est transport. $1000 ya moke. Renyo bobengi. Aye po ayoka ko niko. Et puis c'est fini atika yango. Te awa lukuta. Aya azo peso eloko mususu te. Azo deux fois bo. Azo na mais azo à part wana azo deux fois je crois. Yoka mutoka bolongo. Ngamuna na mboko. Ayo na oloba na miso bato oyo kate ngande mutaka na mbongo na ye nango na kutana ka 15 tokepa mukuna to bengi basuni après toke na assemblée générale babi o Nicolo obimi na télévision to sortie médiatique na ezali parce que au mona yeke mukuna zaki place et que akoma iko linga na mitema bato yo esa le likundu bazi ba bengi yo esika ba benga ko na kozambo po kabola oke imbangu yango zongi ozeli kaka ya kota kasho bongo yo bandamba la moko nga oza succès ava mukuna te bonga za ina succès pe na zana ngo mais babe esilaki esilate bongo ndeni nezongi ndeni ezongi parce que au travail de période non nga nazali na période ya profil bas natala ba mususu ba robima et puis mukuna abimité na parole abima mikolo na éveil pathotique ça n'a rien à faire avec la parole mais mikolo peut bimino na parole te bato bandimi na bango pété ke bazwa mbongo ba photo pesa te nga na ina ke banje pona olakisa bato ke ba passer ba pengui faut ba changer tout le monde po bato balembi bamoni takala bato balembi bamoni makambo oyo ezaka wana kutu te banda kala bamaki na bilo el déranger population murmurer akomokima l'église bakomoto nde message ngana nango tozongela nzambe la repentance ye moto abande loko na retour à la parole non siko ngana ye ko beta c'était en tant que prophète pour nzambabi que banje to changer poto koma bato minene il faut to banga nzambe lobi quitte tout. Alors Abraham quitter, c'est-à-dire abandonner tout ce qui bloque la spiritualité pour permettre natindo selon ba voix nanga pour yo pas mon amoka. Pensez-vous vraiment que méthode o ndeza ya malamu? Oui, et yoganit. Au monde que yoganit. Chaîne nabiso pe yoganiti. Chaîne nabiso YouTube da yoganiti. Et yoganiko. Oh. Yogani pe ponde examen na olega kuna de yogani pe mamo. Pour du fait ngana côté na kade yogani pe mamo. Donc ndenge yo zawana chaîne na yogani et yogani siko parce que ce qui est mais la réponse aux hommes ma fingo ba beta betanga te pour passer à la repentance l'ero so yena message à repentance ba ko bomo nde na bona tamola suboyete na tamola il faut moi na otamola ne kenge po yebili bange sike utate balingi makambo ya masanga te kosimba boyo ki sonita alobi ki c'est ça une église de réveil a délivrer ki bato abosiko mangana lo basiko lokutawa si bangonyo so lobo la moki basi omoni ndenge babeti asibiso kutunete so akena na kine na soki na hotel mombo so na place mombo bayi okange ba photo ba image ba photo de na image bon yango na lobi via ke na kine OK bon elo ni ya okede osako ya kine te mama yango na webisa yo tala avec tous les respects yo mo remarquer que ça kine bon yebisanga vienne ngazana akondo sala place wana apa kine kine na massagiste parce que so basali kine après ba masser autre bon bato basala ngo bien za basi yango na esali ka bimi na mwasi na kati ya sala kine ba mona yi bango ba sala lo ba monde ba bimi kaka na bilamba mais tellement bato ba bimi na mona bilamba ba na couloir à hôtel ouais problème alors les problème donc bon lu que la biso ba problème té na za conscient que ba lu ka biso na mai na biso
Siko pasteur Denis. Bon, ok. Donc, et là, on a ma conseil na bango. Et là, on a le basiko ezalini. Que soni na yena kakenza na ba confession religieuse ba comme politisé. L'église est politisée. Mais depuis vous avez politisé. Non, pas ça. La parole était prêchée. Politisé na le basiko ezali que ba opesa mbongo pour un objectif. Mais l'église on a des politique. Bon, expliquez sur le Ronsard Malonda, mamni salamayo. Ronsard ça est l'autre. Mais ni nende salamari na CC. Et l'autre ezali confession bino ba église nde bosali mama. Yoka. Confession religieuse na yo ya kopona président. Mais on dirait ba commission moko. Nde bopona nanga. Bino bopona ka iti. Oui, to boyande. Nanga mutapesa alternance c'est pas président. Bino bopona ka iti. Oui. Maintenant, vous avez combien? Ils ont voté combien sur combien? Non, il y a vote, il y a catholique. Catholique, ils sont d'accord. D'accord. Vous avez sûr que vous votez, mais président Zalaï peut quand même voter. Erwan. Si quelqu'un t'a bandé, Azaï na yo. Maintenant, Azaï candidat. Azaï a outé pas à Maloumal. Oui. À travers période à Maloumal. Bah, il bisoé. Moi, on a bisu pe église. Tosani. Tozu yé muta sali alternance. Le lot Félix est président parce que nanga atangi ba voix une deux trois. De là là le ta Félix baboko pembe abimi. Nana Ronsard muta défendaki na ba dossier na lipeka. OK. Ronsard a lobi te. Ti na cour kuna. Ti na cour abunda. Siko asaini. Muto yo andimi. Satisfait na résultat ya nanga. Nani? Mais président est au catholique à l'époque. Bon catholique, nanga kokora bangot. A outé pas ya nani pas malumalu. Maman, mudali boza bima président senior. Malumalu. Ah mudanani. Catholique té. Ah. Castan va monique ni moyen te ba monique na ba se retirer mais bino bo résister la catholique a boya ne ba sunyoso catholique tire on ça catholique a boyika en tout cas ba tata la ça catholique ba boya mutu nyoso ya solo ba boyina mutu mama mo malu ba yo boya nanga ba boyi yo mutu tulali malonda te yo ya katanga o nani le pasteur Mulunda. Goy Mulunda. Maboy Mulunda. Catholique la ndima mutete. Donc la proposition pour c'est bien té en catholique ko ndimate. Catholique ayena mutu na ye. Ana mutu ba voter té kana la ba ngwala. Ko be dali église confesseur religieuse comme ba coopéra. Ça dit que mutu mo na ba ye ko coopéra bo za mutoyo. Et comment bon après ba foti bon ba bon. Bon na moni na ngate mais la logique ndé na ebi oitaka bongo parce que toyoki a soni alobi ke a kaza ila ge 50,000 na jip ezali polani po ba voter mutu na bango na bona mutu ya bango oyo bango ya gina yo ndé na nyona ngala ebi ka ke ba pesa ke mbongo banga ba proposer 50,000 na jip soli abi aboyi est-ce que azwa kité ba ke ya moni mbongo yete ake voter nani Ronsard bon Ronsard azana technicien batu tu bakatani batu protestant moko asa posa candidature ozaki d'accord na ça bon ngai ceux qui votent na voter ça na nini na ça d'accord te pourquoi parce que c'est un technicien c'est parmi les techniciens tout ce qu'on a en Congo azali ce n'est pas parce qu'il a travaillé avec Malon nanga qui bon jusqu'à preuve du contraire à moins que ba yebisa biso ke ba frodaki wana je peux changer d'avis. Je crois à la parole. Que ne balobi que le président Félix Abimaki na vote. Parce que ceux qui n'ont pas la moutou Kabila, moi je crois qu'il allait faire voter Ramazan. Atamasa c'est nebetama. Rechina Ramwaza aza soda. Yengi ina kaka. Mais comment va ko proclamer nani Félix. Ba catholique ba boyaki. Mais elle Félix a comme président ba mokende. Au moins les gens qui ont kanda ya wana bazo kende kuna président Félix yokaza motema mala loboko pété azo pesa bango ba jip azo pesa bango mamo au moins ngana opiate batu ba lobi na TV ke mutabimaki za fayulu 5 ans alors il fayulu parce que batu ba lingaka yote yo siko zo ni ba ba prendre
ozomona elonga na mona ke pa Félix baka nzambe ya solo po nga penda na weso bino boloba na la bimite bokene mais c'est un enfant de Dieu na tia na sendeni na mai na makilate yozo finga ndeko na yo olubi na bimite na miso bato ozo laksa na bimite nga na ngendo ko sepela na mais Félix wana na nzambe nde omoni na lingaka ye mingi pona biloko na donc catholique andima mutu te et soki muta catholique abimaka c'est bamba sa makele na tuni question wana na bonzambe penda Kimbangisa a retiré Motu. Est-ce que Kimbangisa a voté Motu? Kimbangisa a parrainé Malonda. Nasuka va suspendre Elebe. Un papa sérieux Elebe. Va suspendre. Est-ce que Elebe a voté Motu sans qu'il ait spirituel? Nenga na boy. Motu nanga ko kene ko voté Motu sans tuna. Ba tunaki. Ce pays lo ke yaki ba ali. Soki. Ba kabolaki. Mais siko ba tomber victime à ces 20 ans na place wana. Kimbangisi pas autant d'intérêt nae avec des nazaboué 100 ans ya papa Simon Kimbango et Koki faut bâtir l'aéroport il faut maman banzela tout ça bon so va si ba bino boke voter muto biso koto ba retirer muto bâtir muto mususu et comment m'intérêt bongo tsuko réveil à l'intérêt bango nyonso batali bantere alors quand 15 ans nani ba oyo kana te pona wana dossier politique pour y voter Ronsard. Pour nous voter comme ça. Sonic a foutu. Il y a encore 15 ans qui d'accord. Azaki d'accord. Il y a pas voté nani. Bon, mutu na bango ya gina yetu ko moto yebate. Oui, ba kombote ndeni bino ba bataka. Mais bato akate ezali ke bato ala ba yaki wala ngana we ba mutu te soka dima o soki nani o mutu ngo. Bon comme na précision o ya ye candidat pour wana ke no mona Soni après. To yebate mutu ba voter. Sauf que ngana déplorer que logo mona kati da ba lo ba ke ba luba nyoso ba na kati kuna. Balouba non peut pas les voter parce que non c'est faux parce que la période à Kabila Moulunda Zay Katangé. Alors pourquoi il faut babouya Balouba? Sauf que les critères sont mutako na kata critères ça va. Mais les critères qui Moulouba ils ont pas cédé. Donc je suis pour ça. Moulouba et l'autre zolu kana séné ça intégrité, honnêteté. Na muto aza technicien. Oyo ki a otala ne place erreur ba confession za na tolunga na politique. Totika la objectif que ba yena candidat total que candidat oyo a sauver candidat mais des politiques veut dire totika kolia totika surtout lia totika yo na tour na yo siko na tour ba ningolo ba batika ba kotika ningi mais naza confesseur lisé naza kawana na kati ozaraka mais moza o pèse sous ta apparemment non on pèse mais problème ezali na kati ya réunion ezalaka 8 OK j'ai 8 voilà donc ba oyo ba kota 8 wana nde bato basali vote na kati ata to yebi mais ba yebi ke vote au bango bato basali mais malgré ndenge bato basali ba marche tout ça là ba lingi Ronsard alekika ba boyi marche basali marche pour ba boyi Ronsard te ba basali marche pour Ronsard azan ba lobi azan tendance à Kabila. OK so à côté lisusu kuna isili est-ce que président Seni c'est le faiseur de président? Donc voilà ba dévoiler secret que marche wana l'axime jusqu'au que c'est le président de la Seni qui est le faiseur des députés et le faiseur des présidents. Pour ce cas zaki mutu oyo ba voter pour honnête parce que nana ozala wana yebisanga pasteur église confession est en tendance c'était pour de l'organisation yango na luba bima na politique pour bato zo boma kongo ya ba pasteur yango wana catholique a candidat na ye so OK na CC so OK na CC candidat catholique mais yo yebi yo journaliste tenga na lingi yo yebisanga yo journaliste candidat na bangwana alabe na moi tendance audi moi quelque part pe ozomona ba mususu ba olobo mutala muga ba mususu ba oloba za donc ba dunyo so ba protestant pe ba yebi ga muta boyi donc catholique pe ba ba nyonso ne comme na encore oui parce que bato arrivé tu as toi ba voter ata mutu na biso te ba longolier banda suki na secrétariat technique au moins ce qui a solo ezaki mutu na candidat na ndenge normal comment biso to na 3 candidats ba longoli biso bango nyonso banda kuna sadi ke ba ezaka ba tokolo ba kindoki abuté c'est maki na moyi bato ba bimiona za bato batiki Ronsard tina suka koma donc ça so ba biki aza muyibi aza tricher pourquoi batiki il fallait éliminer le corps ba éliminer ki bato na biso batiki tina finale deux bato ya protestant catholique batango ya réveil bolingani na binoté à la fin parce que toi na bino wana nyoso comment bango nyoso o voter ndeni ba résister à tamanda bato bazala président ya nani c'est ndeko na ngai nani ya bemchol ye muta kuna déjà monsieur le catholique donc akata kuna dane
ata lobi o eloko akati bango kuna fala kata rosa limisanga ndeko nango za piringa mais na lobi vérité donc problème ya l'église catholique lokola za na confiance ya peuple na peut-être sozo kopa na comprendre très bien or ba vrai politicien de bango pour église na bango euti Rome Rome nde mutapesa ba hors de toi Rome a dirigé ba président de sa monde abanda politique depuis pour cop ya mboko euta na Rome so ba moni pape kuna papa instruire esili yebisanga monseigneur Osani soki bakwe ici na Rome mais bien ce que nous se retrouver pour ba di mebele ke ndaka na Rome OK mutamoni papa pèse 10 millions de dollars yo quand papa azotanaste ape mututi donc problème tozan nango l'église catholique est puissante parce qu'elle est internationale non seulement internationale il a l'influence dans Mboka pour même Félix a évité bien que bato yo faut kana za bien na bango mange ba finga mais faut na za bien na bango pas politique au moment ta kenaki jour ba sacré à Mbongo kenaki tina Rome a soutenir ba catholique pe bino pour ande nini muninga o soutenir bino tikuna bo keneka ba tendance mususu ozomona donc problème tozan nango vérité c'est-à-dire que l'église a sombré l'église est comme ici politisée il faut un message oui il faut église abima l'église il faut abima na politique to banda ko imposer ba politicien pour mutaye to voter mutu na bango batindi bisoté to voter mutu ça crédible pour à cette élection à bien d'accord c'est ça mon souci conseil ni kopesa église na ba pasteur conseil to bongwana to tika pa posa mbongo total la nzambe total intérêt à peuple pour na mona bato total intérêt à peuple bazate atako komi agent à PNMLS atana agent à PNMLS na lobby bien to changer et là on va laisser bénédiction na combien on a conseil à PNMLS ya solo d'accord merci beaucoup pasteur Denis tokomi pena na suka ozana bambo thérapeute pour aussi ça je crois que c'est la fin bon na pesi na le peuple ne so moté bato ba tout samedi baku ngana muta vérité il faut vous supporter nga bon mesana na nga bongo pour ngana muta vérité vérité na mboko bozanga na munongo nanga ozomona jour na lo mama église j'ai azula benginga biyoke la TV batuni yo se beso le mona tabisoté yo ndiro mela ibangi to segi après c'est yaka bon après nanga yaya to solo la biso ata gagner na kipate yemo mona zongeli po ku ezuye coup d'état yo mona coup d'état ko dit l'église ba signa ba ba document venda Sonia Longwe et puis là comme sous Albert azaki archevêque ba yo kana ki avant ya azaki dauphin na ye tant Albert a commis il a commis nani a du poste wala bloqué on po na kati ya ba règlement d'intérêt na banani mangambo ya archevêque akuna ezate andimi on attend ba tiele maboka bude na ya pesa sur rapporter mais apaje abipa longwa nde ngwa longwe ba longoli mena boyike vanda mais logiquement sur les papiers déjà sur les papiers so ba kena assemblée so ba kena assemblée générale ba longole mais basé majorité té banani ba kena assemblée générale ils ont membre effectif est-ce que membre effectif ba boyo siko ça le côté mais poste vide etika la vide té ba olinga ba tia mutu na bango problème pe za wana za tendance yo mo aneti mutu ni na ko odeka mutu ko kawala té na ba batika likuna mutu o gérer église de réveil à part Kindomba wana haut niveau mais il y a des candidats ba éliminer qui est pour na dauphin soni siko soki ba banga ye ba ko pesa été donc c'est que la qui a créé dauphin ne mususu et ça va proposer au ça té ngana na même poste que bango siko va proposer ka Sunday pour ngamo déjà la zadia évêque président siko yo évêque général siko yo proposer ka kota kunani pour pas betanga bigogote au moins de basai soni pe mungala pe munta solo la boudé pe abina olongwate pour na carte ya constitution na bango na carte ya ba règlement na ba carte ya ba loi na bango kuna c'est lui qui représente l'église mutu musuté archevêque ezali consultant vie ba vani 21 ans otika pe do fe no ba régner mais bien soni yo pe benga ka été pe sanga ya ta mo be formation ngo ya benga ka obi boto ki balobi boye za obe gravité système nga Mobutu ça Mobutu ministre ya travail mais batia soki généralement atala ba mai eza bongo c'est un poste moko assez donc déjà là benga ka bon mutu ngai bon au lieu PCP 100% information c'est bon moi ata 50 ba benga nga boye bon moi l'isolé za boye tout ça bon tout ça né
esili kaka bape esili nango po deux mais politique a compliqué bakomolongola presque bachef spirituel wana nyonso batia bato mosusu po bala tendance peut-être ya pouvoir actuel celui-ci pas la raison oui mambo eza somo mais eza bon po balongoli dia moto ya kimbango soni yeyo babalongola moto mpe anani ya longwe oyo ya moto ayimbango mpe baremplace basi baremplace moto mpe ya armée du salut mpe baremplace donc bazokende maleme ti lavage quelque part bo basali mot de la fin na mabanga basali nini Félix akomi na pouvoir il faut pas azwa bato na ye atia bango confiance et normal Jésus en a 12 apôtres ati 10 Galiléens vraiment bandeko na ye mais bazala compétent. C'est ça le problème. Et ça, il m'a dit que je pour révisser et bima mabe. Donc, il y a un rôle qui est vraiment conseiller à Kabila, un conseiller à Félix, président Félix. Bon, dans la trop souple. Trop souple, il y a un COP, il y a un solo, il y a un débat, il y a une négociation. Il y a un transport de Bosilika. Non. Il y a un pasteur. Ce n'est pas le cas qui a le babi à 3 fois, bon, à subi. 3 fois. Bon, le problème est à l'île mais assez alia. Il y a moi le TV assez alia bon président Félix. C'est un problème. Il y a déjà. Bon, ça président la biso. Tous les à tes points. Ah mon cause. Et là on est bas bon ma casse. Bazo peut s'appeler mais baza bien. Bazo ça me sala bango bien. D'accord. État de droit. Mon dernier mot penza pour tout pena la souka. Mon nanga ezali ba. Dernier mot avant peut sa dernier mot na yo oyo bisa biso. Commission, il y a un changement de mentalité. Le pasteur qui est là, Nini, mon aïeux au rôle de Bézani. Basa jusqu'à là, Basa Moussala. Mais si vous m'avez dit, yo so moni l'église va réunir bato pour bag noter bato ba changer mentalité. Bango ba lobi ombongo ya te président pesa ombongo po banda ba bandi ba ozaka ba salaire elo moto omona na nzela te. Moi des panneaux omona dans moi 7 banderole. Le copie publicité comme on les gamin à TV. Ba comme l'exa. Bongo publicité bato bata la publicité. Ba bata la publicité ba coca ba ota publicité bi logo bato ba consommer. Ba changement de mentalité c'est quoi? Il faut des campagnes. Il y a sensibilisation. Non, il faut sensibiliser dans les églises, dans la rue, dans beaucoup de gens. Il faut beaucoup de moyens parce que c'est la clé du pays. Bon, peut-être pas la volonté, mais moyens ça. Il faut battre moyens. Il faut dire qu'on est en crise. Il faut parler de la vérité. On est en crise financière, on n'a pas assez d'argent. Corona, le président est en train de traverser un moment très difficile parce que la pandémie, le conflit politique qui est ça là que donc on a cinq vraiment. Bon, tenir les rigueurs, bon, mais. Mot de la fin, pasteur Denis. Mot de la fin. Prière, aux pasteur. Ouais, mot de la fin, il y a dit que l'église est longue la politique. Et puis, la politique, vous avez trop sérieux pour côté la passe à peuple. Et puis, le pasteur tout changer là où on peut changer. Il y a des gens qui sont justes. Il y a des gens qui sont au Congo, mais il faut quand même tout ça l'effort. Et puis, bon, ça la pêche chasse au pasteur. Bon, ça la pasteur continue à m'arrêter. Mon tas déjà infirme. Abunda pendant beaucoup pendant des années. N'a pas inspirant à niveau mon bon dimanche. Courage naï. Et archibishop. Et bébé sanga mutu. Tout honoré à taille. Et ça n'a pas douce à Simba, mais là, va douce au Simba été. Badoua va archibishop au Simba été. C'est un héros. Bon, nous suyer pour la blanc à Mickey. Sauf les Congo. Il a fait des choses dans ces pays, à motiver la génération mobile. Je déplore ça, malgré tout. Ça peut chasse au pasteur et au capi. Boto ça peut bisou. Toi peut passer. Koko tabitu ba ou kokate. Pour au fin à pasteur, aux humains malédiction pour rien. Tika yena nzambe, nzambe yemu tazo yipsa. Biso moto obunda entre biso na biso. Tozo bunda bitumba ou au moins ngato na lobby ya différent na mondimi. Bozo avec l'église na bino. Bolanda va passer na bino. Bolimbisa ba ba saibere. Bozo ngaka na l'église na bino. Parce que c'est là où vous avez cru en Jésus. Les justes tombent, cette fois l'Éternel les relève. C'est vrai faiblesse, c'est ça là qui, quand on a biso, tout ça va pardon. Même la libala, pardon, c'est un amant. Donc, on a un bon Zambé. Beaucoup boy a biso tête au Tikalika Batata. Zambé a pas mola. Bino, artisan à Moloko 87A. Dans ma tête, chaque mercredi, vendredi, à 16h, 17h, et puis dimanche, à partir de 7h. Donc, je crois que merci. Maman journaliste, vous a vraiment encouragé pour poser toutes les grandes questions.
Merci. Mais tu as à ce tournoi. Porte déjà ouverte. D'accord. Porte déjà ouverte, donc la sengi mbote. Prière paix dans ça. Maman Tina, Leslie, Papi Tobandi, Seba Tobandi na Londres, Guy Massamouna na Belgique, Jean-Jacques Mbou, Christian Kabea, Dieu Ndaya, au Venabi comme on a été, Dieu Ndaya, Demando, Maïs Boumba, chauffeur, na Demando, na chauffeur, na Mikolo, na Roland, Rose Kunks na Bandal, Hortense Vampili, Axel Bakindu, Joyce Bakindu. Thérèse Alungolo, équipe était Papi Tobandi, partenaire nanga officiel, ça a été fait bilo les gars pas là. Quand des autres voyages à Captac, la PCP moteur. Merci beaucoup. Nous avons fou là-haut. Amen. Na réalisateur là, à fou la binobo kende lissus. Keli moma nzamba pa molao, mais mo kaba makasi nzamba pa mola. En tout cas, ok musique parce que oza o sou menacé. La question venait à Kokundo la biloko, olingi bitumba trop. Nzamba pa molao, et na bossa pété tegra la première rue nzamba pa molo la mwana yo, li pa moleza likolo na bino. Et nzambe a deni laissé apamola mutu yo so na ninga. Na bénir mutu yo so na ba problème ici ko zali, nzamba peso kimia. Oza maladie obika, oza na problème oza solution. Na bénir bino makasi pe li pa moleza likolo na bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Numéro langa eza affiché wana. Maman au c'est la grande moi pembeni pour permettre bino bo ngai bo contacter nga. Je reste ouvert maman. Tout le temps au mon actualité oye na pour répondre. Merci beaucoup pasteur Denis Lessi, vraiment le plaisir était pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci énormément parce que répondre à ma question ce sont tabous. Il faut qu'on réponde en année parce que Moussala Nabiso, il y a un an de Sengelaka. Merci beaucoup pour cette rendez-vous Nabiso chaque mardi à partir de 16h et puis rediffusion samedi à 13h. Ceux qui ont vu sur la télévision, les cas na yokani télévision kunezali échange raté, ça a un horaire te okuta émission kuna na yokani télévision ko biso nzambe amona papa mbola binende tokutani Nikolo Mikoya Kelimboma. Merci et au revoir.